Gaulois. Oui. D'ailleurs, dans 2 semaines, nous sommes Gaulois aux Alawana. Nous avons tous les Gaulois, nous avons renvoyé dans 2 semaines. Côté ça, il y a un document Vivendi. Il y a un document disque d'or. Pour moi, il y a un document. Mais côté ça, il y a un document. On va organiser ça, il y a un certificat qui va certifié. Si vous avez un dossier de disque d'or, vous avez un CD et vous avez un liquide disque, vous avez un disque, vous avez négocié. Côté ça, vous avez un journaliste d'investigation. Si vous avez tout à faire, et ça, c'est ça. Maman, je vais passer à la peine de l'Est dynamique. Et si déjà tu as passer à la peine de l'Est, mais tu mais est-ce qu'à la base d'un débat contradictoire, on peut déceler des diffamations ou des propos diffamatoires? Ce sera la question. Mais il est serein, il est courageux, il soutient son enquête parce que ce n'est pas lui qui le dit. Il a fait parler des personnes qui existent. Et donc, nous n'avons pas un problème à ce niveau. Maître Mafouta vient de le dire. Nous allons revenir après 2 semaines et que nous allons procéder. Sauf si il n'y a pas de garantie que la justice va être dite. À défaut, nous sommes procédurés, nous savons comment faire et en quoi nous en tenir. Passant. Monsieur Fallé a été représenté par ses conseils et j'y étais moi personnellement aussi. Donc, aucune loi oblige que M. Fallé soit ici, pendant qu'il est représenté. Non, ils ont demandé un rapport par faute de preuves. Ils ont demandé un rapport parce qu'ils veulent néanmoins réunir leurs moyens de défense. Mais nous irons jusqu'au bout. Et ça, croyez-moi, nous allons jusqu'au bout de ces un mot pour le mélange. Pour ceux qui parlent de aucun côté, c'est ça. Batuno Nyon, ça va finir le roi artiste. Comme ça, confie le roi papier. Bataklan, on est tout le lobaté. J'ibena ouais, tout le lobaté. Par comme ça, on dirait pas ça, le lot de la musique. Pas pour ta plainte. Et côté c'est là que quand ça dit que à ça la investigation sur disque dans na bango. Est-ce que au ça ga certifié na signet pour teki to comme na sei on va certifier un disque d'or a bien zo landela ngo azoya na ba preuve o zo loksa ke basaki certifié ezate pour basubaki eza pour na boy oh yemo côté c'est a komemela biso ba pembe dans 2 semaines accord ça sur audience publique aya pe abanga taya qui partit de l'avocat. Gauta une confrontation directe. Au moins, l'avocat va s'en mêler. L'avocat m'a été ma bé. L'avocat m'a yélé. Ah. Je me dis l'avocat Chanana. Balegi côté voilà. Balegi côté. Au bout de l'avocat malonga. Bino boko funda mutu me notifié. Il fallait tinda l'avocat parce que nous vérifions ce qui plaît. Donc pour nous, il faut qu'on gagne comme même en bolo. Donc pas ça maman mandat d'amener. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci à vous, merci à tout le monde. Merci à tout le monde, merci à tout votre humble serviteur Benji Benzema, le gros site de la presse, énormément. On a dit que vous allez vraiment ce côté, vous le ratatez, et puis vous partagez, et puis vous likez la vidéo. Merci Dabilo, Nzambalola, abattez la bino. Merci na TK Trading, merci na TK Trading, agence de douane, il y a bien, vous pouvez sa confiance na TK Trading. TK Trading, ils en ont pour Nabino. Batunio soyo basanketa rotia pour ça ba conteneur na ba véhicule na mo za assurer bo pe sa confiance na TK Trading eza on a pour na bino place nyonso na Congo place nyonso ba frontière ezali banda na lufu matadi boma mwanda sakani ya Lubumbashi ti na nzela bilelo bo pe sa confiance na TK Trading et ça la bino service il y a bien et puis vous allez vraiment assurer merci na Tim Kasongo le patron lui-même le boss lui-même Tim Kasongo. Mardi Bakosa monté mardi Koki, le patron lui-même Tim Kasongo. On a monté Kibala Ndokia Boutou. Merci à Dekibala qui est déjà à Danamboka, Dekibala Ndokia Boutou, qui est quelqu'un énormément bien. Merci à Christophe Accord présidentiel. Tout au Baji occasion. Merci à Kodamboka, ya Willy Mouché de notre vieux Atikara. Balé qui n'était Kodamboka depuis les bandes la PC Mbote. Et puis Marshall est surveillé, Samokolo restaurant Yolo Ezo. Na PC énormément beauté. Maréchal est surveillé. Sabana je suis à Dallas pour sa confiance na. Maréchal est souvent. Merci na patron de Kisha na Rotterdam. Patron de Kisha na Rotterdam. Ah, de Rotterdam, mais il y a na Rotterdam. Patron Chombo Ngoyo. Na ebi ke Rosa no miracle patron de Kisha na Rotterdam et Rosa la Lilo. Vraiment Nazana esengo makasi ya yamba gouve le Gaulois yaza Gaulois ya mutema mabe je crois lelo pena mutema mabe za na rendez-vous parce que lelo makamwe ngosa malelo wa j'espère que bozala bozana esengo parce que ba Gaulois tout est ba sepela ba ki molobeli na bango yebela za Gaulois à garder na ba place na ba carigno so ba Gaulois ba respirer j'espère que bozala content so bomonier à oloba parce que bozala vraiment ba matière oui c'est pili sabino pe force à comprendre que Gaulois simba mninga no Gaulois bozala ensemble pour koleka Gaulois izate pour les déjà caméra na pesa déjà gouver le Gaulois mbote nga gouver le Gaulois na bike na jeu dans la paix parce que dans peu de temps on va aller là parce que ba Gaulois ba na le rendez-vous le 9 déjà na Mwanda na pesi déjà beau travail d'entrée na bonne santé kitoko na pesi babone ya Benji télévision na pesi bango ba mbote na pesi na bike ba Gaulois baza disséminé partout dans le monde na pesi bino ba bonjour na pesi banda na Kasangulu si to koma na Mwanda ba Gaulois nyonso bazotala biso na pesi bino mbote déjà Mugantombolo déjà za na kata na moni déjà ala mabele biso pe tozo ya malembe donc semaine oyo aussi la te gouver les Gaulois bon na bokasité ya fan ya bati okonzi monene ya RVA donc nako kita Mwanda wana na pesi honorable Willy Shekola mutaka costume taille na ye baba l'élégance et les moyens taille qui trouble les femmes soit azana ngo yana ngali denzita azana ngo yazana ngo na pesi mbote na DG Yasmine Kalama yazali ya société Siasco depuis Mwanda yeso kazulinga abi 12 jours na Mwanda na océan ya solo aza Gauloise papa ba Gaulois bazo zwanga charge ya solo ba Gaulois basungana na teo sia ba Gaulois bakaba makaso mata ba tutu ba kumisa faire so ba Gaulois baso occuper na moi libundi so ba Gaulois ba lâcher au condit otaka sarli président asa ko konda libandi komi vraiment ya mafuta et komi ya ko kauka ezaki ya mafuta ezo kauka pona nini abankati ba Gaulois so ba Gaulois so ba peso mu Kongo mitali yo. Donc zala fidèle na ba Gaulois ngala ba na botama na maternité ya ba Gaulois mutema mabi na ko sala défense et sécurité na pesi mbote na vela nga edo kiba ya mère na nga Niclette Samou depuis Paris na pesi bino mbote boko tanga commandant Cousteau motema ya tutungo nzembo ya
na dynastie volume D tutu ngoi motema ya komanda Kusto nzembo ya na ibisi ba Gaulois na saka batu ke coup de cœur nanga eza nzembo ya Soleil morceau kaka tala challenge morceau kaka donc pona loba ke banzembo eza na dynastie eza kitoko ko sakana te ba Gaulois bo réabonner na ba plateforme streaming bo abonner na ba plateforme streaming télécharger Spotify zo abonnement za na carte na yo Visa ou Master mais en crédit ezana mbongo na kati ozu abonnement to o réabonner lisusu pona ko la dynastie volume D pour atteindre objectif oyo na yebisaka bino ezala disque d'or te ezala disque platine te to zo déjà logo l'équipe ba disque on a mis balé yango na vitesse age bagenda ko négocier disque platine hors France to yeba te mboko Madagascar mboko ngo ezala Biélorussie to yeba te ezala Hongrie to beta pemba wa to zana Belgique en ndenge ezala na pesi mbote yani nga monnaie visible na pesi mbote yani kana ya mbote la ngai Arma Centreville koko ya Liège na pesi mbote la maman Bibiche depuis États-Unis na pesi merveille CP là ça va tellement depuis États-Unis bomba bango ndambo gloire Kabousu depuis États-Unis na bosa ngate ve na ngai Ernest Dilala barumbu epe ya te ako bosa ngate ale monde lo mobara be blanche na pesi mbote ve na ngai Silvo Weti depuis Angleterre pesi nga mbote na ya luboko mbenga ako tala ngai majoli ya majoli côté na pesi mbote ko tala ngai mama Fanta maman présidente ya tous les Gaulois et Gauloises na bagredo ta na mandat ya kufi famille Fanta bazui pouvoir wana na pesi mbote na DG Blaise Mpolo ako tala ngai ya pichu boto ko libu noir aza ko sillonner nde to fandi aza ko lega likolo malobeso mboka na biboye oyo ana posté que no ya mutuma binanga na linga gouve fort mais aza mutaba côté kona abina linga gouve fort po ye ambition ya finga raté ya za Gaulois finga raté mais alobaka à défendre affaire rigola mais ko finga ezaka arme ba faible mo liso mutazangi argument nde me magana ba ingir nga mutu faire rigola ni padre ni kaboloni na papa Hervé atondisa biso na ibale ya ba argument na kene ko finga mutu pona nini na ko loba ndingo wali mais za mutu côté kuna bo libandi ezaka ko finga te ane warrior lobi obi kala to baka bata mbongo na montre na libandi so tali mutu mbongo ni libandi za ko toka to bike mutu mbongo so ke kauki to bike za mutu mpiaka donc le blanc ça libandé ça injecté et ça eloko za na ngona moto to mona pe tusu bakata kaka pouvoir mandefu na ye to boité bato mabandi bazana bango donc yon pona ko lobake ngana finga ngati argument quelque chose à yo tout ça on na affaire ya ba francophonie ou ba nuit ya francophonie tout ça on a qui après to décaler ba te belé ba lobby faire rigola aller là qui coller là kosenga ko demander parce que tout le monde ici na frère yo so mona pouvoir rigoler la proposition zana si ça va question là si ça na question coller là retrouver la faire rigoler la place na moment on a obtenu que il ko nyoso eux en organisation ba lo baraté ki ba ko luke la ngo place et puis na monoko na yo ko lo ba ke na nous ya francophonie tout jeu de francophonie où est très important la ouverture que la que fermeture. Mais après que beta on a union sur balubi que bondi pour poser place à beta yo moko ndongo moni na nuit ya kokanga wana ya nuit ya francophonie et kumbi fait rigola wana le lo fait rigola dans la dimension ni après ba prestation na bino ya nuit ya francophonie déjà batutu batala la coupe du monde to CAF bazela la finale bazela ouverture à canté to ya coupe du monde comment fait-il to yebisa ngata yo tala match ozela nini même à la Ligue des Champions, tu as la phase de poule, tu as la quart de finale, tu as la finale, tu as le Real au bas plan. Soit Bayern au bas plan, soit Barça au bas plan, pour paraître qu'on a été. Allons, donc, tu as là qui t'es. Bon, tu as la opposition, tu as raté. Faire quoi la boîte qui maman, Denise, na papa, Félix Tshisekedi. Avant de comme président, parce que déjà la relation est bien, puis la relation est bien. Tu as dit que Cameroun, Banda Kala. Tous en a relation bien, bien pesala. Le faire aller là qui était bangonde baye ko bondela. Obi to la différence ya francophonie wana. Faire ba bondelier mais bango ba ke ba leli. Na ba wa lobi ke na organisation. Ba kena so on a blendé. Yebi sanga na francophonie. On va chercher une place pour Non, so pour rechercher francophonie ça y a été francophonie une organisation ça gouvernement congolais. Ya ça ka représentant o ba chaki wa. Rolo ba bongonde ni ke. Chercher une place. Chercher une place, ils ont un programme qui est bon. Si on a un programme qui est côté na finale, côté na clôture. Mais avant clôture, on peut salir sous conférence de presse. Ça c'est une conférence de presse dans 0 heure. Pour les très important, ça ouverture que non que fermeture. So ce que ça qui ouverture pourquoi ba na clôture? Pourquoi Fatia qui na clôture? Comment tu as une contradiction dans le bango?
Pour ce cas, ouverture c'est important. Pourquoi pas? Déjà Félix fala fani na ndako ya tena clôture. Yo na lobi na yo. Final to début ya championnat et là on y a go. Yo répondre ngo na final total qui final ya Barcelone, ya nini ya France na Argentine mais ça baka ki plan. En fait ça qui nango likita na bango ba poussa mutu mo déjà tant zo lo baka ngana osala na osala alpha pe omega fait to kata yango. To lo baka awa alpha c'est la raté pour faire ça yo choix machia. Ça die d'Abraham, die d'Isaac, die de Jacob, die de Jacob. Donc mo keli ça fait que bino ba bi kelamu. Il faut que l'ongola mutamina, to l'ongola omega wana, to l'ongola omega, to tikeli alpha. So faire am ya beti omega, a beti alpha, aina yo soit machia. Pour yana, ezana ngona artiste moko ta beta deux places na francophonie. To bandi na clôture, to ke na nuit de la francophonie. Bakena ko zo faire na blende. Tangi na bana musique ya Congo si ba kota na blende. Lombo pe na tabule bazaka na mboko bazaka ba misa mobutu. Ba kota bona blende te. So bakena ko zo nika boloni na blende. Et ça, on est en musique. En plus, francophonie, message ça qui est. Message ça qui est tout. On a bien bipé Fachi. Yo, on a Fachi tolo na yo. Asa na posa mona tolo na yo. Ba na posa message communauté internationale. Ayo kata message ba ndeko ba na este. On sali analyse. Yo e ba ngana lo ba za pembe. Yo sali non analyse. Eza pembe. En plus, bokena ouverture ba beti bino pa mona mosi. Ba ba gagner bino. So muta ko sauver musique a Congo na mutu moko. Bon, bah, c'est là qui sont dans regard de moi. Mais bien peut téléméla qui playback, qui bolobela playback après vous souvenir. Bon faire ça playback. To sali semi live na playback, c'est deux choses différentes. Semi live. Bah chanson dansante quand on fait dans sali playback. To ça qui en plus vous êtes dominé. Pour ça la playback vous no dominé. Ils attaquent comme ça tous les bras en l'air, yemba. Mon tout ça que balance na on a ouverture. Ozo pas tellement mindele bazo luga ozo tina mta sailo balance. Pour vous exactement. Tout le monde a goûté ça, le bango. Bah, il y a balance, vous et athée. Il y a un bon, bandaka na playback ne bandeli. Après, il y a un bibi. Bah, on a posé un message to bibi. Il y a un moment de kota qui na est. Et c'est 52 et 50. Le message est capté. Tu as vu si la communauté internationale a tout lire, a tout mela. Mais parti moko ya nambo na biso kuna. Bah, tu vas go kufa. Hôtel la biso ya. Sur le message, en plus, ce qui n'a pas page à TV5, ils ont des concerts batiki. Ils ont talent. Biso na games. Ils ont la musique en Bogate. Monsieur, ça on est. Donc, biso ba bonde la qui biso na francophonie, mais bango ba lela ki. Donc, bali ba baluser la onde. Ce qui est honneur, il y a Mboka. Les locaux, bah biso après prestation, na bino na kobeta nous ya francophonie et kumbi ferego. Avant na noge maintenant on a fait biso avant de mettre au stade des martyrs. To bandaki wapi to beti na ba femiwa to bandaka to beti ba concert privé na ba Côte d'Ivoire to beti stade de Martyrs to go beta na FESPAM to beta ki pe Rota to beta ki pe Pullman premier artiste beta na hôtel Hilton Ferré bana ba fungoli yango mais à l'époque on a tombé botu na so après Martyrs to après francophonie to kia bon bazaki wapi ba finga ki no sa bata ba festival mais ndeli bango ba ota mona ba festival ya Guinée o déjà faire habita. Pourquoi vous avez une liste? Vous avez un cholo na gachola, vous avez un festival à Malala. Vous avez un cholo na gachola. Place à 10 000 personnes au choli. Vous avez un bandal, vous avez un système à Ronaldo, vous bandi na sima. Vous avez coupe du monde, vous avez un kata sugibu. Na sima la rani. Vide. Parce que vous avez un bandal. Neni bandal et vous melayo. A plus ba clôture municipale. À l'époque, tu as un municipal qui est ouvert. Mais tellement si tu as commis la bandal, tu as les canards. Si tu vas protéger, tu vas kangel yango, tu vas zipper yango. Mais ndenge ni zoko koto disa, on te soit disant aux arabes partout. Oui, bah pédé baza partout, mais bah golo bah l'équipe bango nebele. Partout na ebele ni. Bah pédé baza partout. So bimé au monde a pédé. So côté lembo moni pédé. Mais quand ça les belé ça bah tout normal. Dès tout ça tous belé pour tout ça bah tout normal. Oh to lo bah t'es ni faire des activités bino silence focus. Mais maintenant on tourne biso to betina Hilton après on a zonga sur la question na yo biso to pesa ba to calendrier te yoka après ka go beta na francophonie to betina Hilton to beti concert privé na Nina Braza to beta na Mwanda le 9 après wana OK c'est que nango ils ont gagné tourner dans Amérique tourner Amérique donc na biso kala te kwa 42 limité yo ba tourner na biso tourner na biso Amérique ba ça ba producteur non muta ko tourner biso ta producteur ko produit faire na États-Unis siko bino ko tourner yo ka pembe bo so ba ba na place okeni pourquoi ba wela francophonie ba on peut pas na place okeni ba wela francophonie quoi
nga mise international on mettre na terrain zéro ya municipal nga za likolo asanga biso de bon président Facha PC des grands soit disant za grand mais ba pime le passeport diplomatique mais faire ambassadeur à climat ba PC passeport diplomatique na likio bino ni boya kaniti na ndenge bo sous-estimer ni ka borodina siko yo moninga na sala ka défense et sécurité ko ya otuna ngate ka pré francophonie to kia po bango pa pré francophonie ba ke wapi ba betika ba place ba sali ba mpiaka biso petit soirée privée bon biso na Brazil za kini ba auto kende Guinée bon privé za bon biso Brazil za ki wapi izana matadi to betina Hilton za ki wapi na ki chasa to betana monde ba festival ba finira ki batu ndeni bazo tambo ngo pona ba sa bino ke ba na calendrier ba na pesa okete na ngo benga bon muta autotune faut chanter danser na benga bazo mbriye bino ne c'est un vrai mytho ana calendrier te ba yala ba calendrier 20 dates ba bita combien de dates 4 wat pe ba concert ngwe mona na raté ba concert bino ke to betana ba stade yo mona ba concert stade en Afrique katio to moni libandi atoli mais ba lobi o question yo aga ba lobi oui ya ba lobi oh j'espère que yo ka ngo ba lobi ke on dirait faire ego la zone ndaka ba pagnon so fali pour pas usala ya tala faire na TV Hollande ndenge soki yal soki na bien soki faire Hollande soki faire Hollande quand tu fais soki faire Hollande c'est faire baza même économique faire za azana libande kasi soki faire Hollande akanga suki to ndima te azasuna libande suka tieki ekola raté akanga nwanita yo pembe isa pembe suka tirika kanga noni to ndima yesa makolomike feke makoletonda so feka kolanda ndeni feke mobali so ki feka kolanda ese feke fa ko mataku zulu mutakumani mwana kutwala so walanda ete feke c'est chanteur feka danser talandela iwap bilo ko feka osala ya otikola longola ngote pa otikola osala ngote ata muki otikola osala ngote pour preuve alonga no musique lyrique symphonique feka beta regarde-moi avant de faire la langue, tu as appelé Simon. Na album ni na to landi. Toi tu beta ba OK imbango. Ya zagawa. Mais ba biye muta aya ko tombola ba featuring ko ma ba français bino. Moni siko makambo siko. To moni siko makambo. Moni siko makambo ngo. To bino ba ga. Mais to yozo ba ga faire ça featuring de faire ça na Al Pacino. Faire ça featuring na Dry. Bino ba bodo télé. Faire ça featuring na ba Tucheze. Faire ça featuring na ba Koffi Olomide. Faire ça featuring na ba Al Pacino. À l'époque bino ba faire ça featuring, mais to ça va featuring. Tenga na featuring na danger ou ya ça les awa. O etika na musique Congo. Biso pesa bino ka toucher etika la. Al Pacino kufa personne na bébé tanga. Singila ku te bima te meye mama. Dry. Telema etika la. To beti musique ligue symphonique et même biso wapi na casino de Paris o ba combattre ba bundisa to beta te. Les autres sauver musique à Congo, on a chasseur dansant bizorbi. Nazo bini sa mokili. Devant parler, devant nino yo. On va confirmer biso ba dire sur le faire la rafali ça mambalo. Ya on a posé question ko landé na nini. Ya comment mutata ku zulu faire ça mobali so landé na nini. Ba featuring ya sala faire kena na ngote. Ya sala ba daju faire kangama na ba daju ba gims kala masala bango featuring te. Mais sala ba daju alenga bango. Po ba tuba mona za danger fala luka ayana kamura. Aluka ba no ba so ba on a ce sont des faibles talents faibles pour la visibilité. Mais ce qu'on fait à bête on a sambango. Ce que bisobi to bête on a featuring on a. To bête stade de matu to bengi mise ni ngombo ni ya danger. Ba ko bangi sa mokili. À part yemo offrir. À défendre la musique à Congo na marti. Bo sous-estimation que marti est ton tête. Bon mona ono bon mona te. Yebi sanga stade tout o bête na marti. Dimisa nga legi affaire. Na golo les opinions nga. Eza opinion nga to ba basali ba débat na bango ba tia ba opinion na bango eza pe bango. Na ba bibino ba ko beta ko landa si mapre ko beta bino bo yana si. Wana mama bu wana ba bêtise. Ko beta parce que bango pe ba na bébé chanda. Ko bébé chanda pas beta liboso ba tutu ko ba ko beta na ciment. So bango pe ba na bébé chanda. Bébé chanda beta marti. Kili kesa beta marti. Papa ni ba beta marti. Quadra ko beta marti. Viens à biso le roi de la forêt beta so ki 2 fois so ki 3 fois. So alandi nani. Beaucoup mis à Martin défi son muta kokite c'est ka poli na musique à Congo. So on a fait un défi à Congo. Atika ngona défi pour to dévier ça vraiment Martin. Pour muta ça la offrir ça il faut pas siècle. Oh mais tout le monde va annoncer déjà des stades samedi dimanche. Bazonga appelle non si ma babeta no double Bercy ba non ça. Yo tout no kama balukuta. Oh ba annoncer officiellement. Bon double Bercy ba non ça officiellement. Babeta ngo. Double Bercy babeta ngo.
bakene ko beta Bercy la bango boy bato bakufa image bima père son nom Lolo Kenda image bima biso tous les conseils image yali pour comparer faire un faible talenté na quand le talent est réel le succès est éternel il y a des stades déjà des stades de martyrs na bango so faire beta stade on est ton na bato bakufa te bon féliciter faire été oui tu félicites faire ego là si banga ya mukolo akota na moi tangi nga ba martyr to beta bakota na bututu baozela mokile ya ni atengo 13h zipami 15h ya mukolo imuna kata terrain na 16h azobina na batu na moi so we défi wana batu bakoka ko digérer plein wala de woti lelo eswa gaba bise congolais ne nini muto asale loko banda musique ya Congo banda asale loko bona stade en plus na ta stade to ressuscita banka ba marka histoire musique ya Congo te salabuka tabule ya labuka bo banzembo succès te bongo wa mukunga za ya bango sika bango basanga to boya bakopaka te za ya bango nzembo wa liberté za ya bango bizorbi ke balongola bizorbi a pas besoin beta album mobimba tala niveau chanson dansante mais ba challenge nango leki ya album bibe kenda ekufa kabo mais bizorbi zo lesa musique ya Congo vous sous-estimez c'est la fierté c'est l'emblème de la musique à Congo. Mouton le simbi drapeau de musique à Congo c'est faire ego là. Notre va faire ego là ou rien. Bon finga ça kanga ça mouton. Bozo wela ogeni ko kangisa gote sei. Pona buzz balobela bino yeso bino. Toto ba ke bazaka bana basi bochaka teme. Po mouton kena ko funda ka mona mwasi. Abanda ko tonga bani ko finga pa ko funda. Patron de Kisha na Rotterdam tala chombo vraiment patron. Na habité miracle ni ko sala mato ana goufe patron de Kisha de Kisha na Rotterdam mutu na yo boirie déjà kasi na lobite yo lobela ita yo boirie ye ko changer iwana yo makamna yo patron soki ndani tala kana ye ngana liete mwena tanga ko mboya te yepe na kande yo lobika liete bolobe olia ye kande yo lobika o na pena ka muta tembe za pasa mundelete ngana za mutu tembe mo ko tembe ngaye de Kisha na Rotterdam na pesi mbote patron na bike Gouva tembe boira pas le maman pas tolongoli yango ici maman merci na TK Trading agence ya douane bo pesa confiance na TK Trading na mona de ki balando ki butu c'est ngabe fana bo agence na moko vient ngai Adolphe depuis Chine na ko tala ku vile goloa ABDN service en France mais on a pesi mbote vient ngai Adolphe depuis Chine na France na pesa ba mbote na vacances ka ndenge zala TK Trading parce sinon sur ba frontière ezali Nzela Kasakani Bilolo Lubumbashi Matadi Bo Matina Louf bo pesa confiance na TK Trading ezana pour na bino agence o ya monene ya ba douane pour ba bino monsieur za assurer ba véhicule la bino za assurer bo pesa confiance na TK Trading ezana pour na bino merci na président Tim Kasongo le patron lui-même le boss na pesi mbote na moni de ki balando ki butu na pesi pe mbote Christo Pacor présidentiel yebisela ngai de ki bala yebisela nga patron lui-même mardi kokaraté koki Chimka Songo le patron lui-même n'a apprécié énormément mbote nabi lelo oya kina ntembo ko suka mpena batebeli bakolo batongo bedi pokwa bazolo baka tongo bedi pokwa ba osala na ba nini kolo baka tongo bedi pokwa to fandika boti siro to fandi date zo bimate feregola apesi biso na lobi e bango bazana date nini ngo ya malunga to moni ya ba train la direction na ba train apesi biso to moni biso soto bangi babanga affaire to moni que il y a direction à Bercy et puis bo pesi biso pe na date le 25 tu dis que feregola d'autres si ali baya le 25 mais si sikoyo bozo pesa biso solution la ngote il le côté mais to yoki obi ke to ko comprendre si ku bongo ko beta Lubumbashi to kona comprendre le 25 to za Côte d'Ivoire mais Lubumbashi na parler de Congo inosbi bibi bino akolo abote bino et très inosbi abata fan na pardon on compte inosbi na makambo de tika ya fan na nga fan inosbi ba ko poto la faire content na mboko to tika ba jeko na Lubumbashi abote yemo de so abi ke conto za faire oyate tout tika ba jele moko wana abala na ngwa mukunga abana hata kwa mkunga rebo donc to kana problème na bongo tika batiga ba da kimia batiga abana kwa mkunga rebo bona bibisa rebo na misika kongo so ferité ni nani obina ngo ni nani rebo oyiba ngwana ba cœur fragile
Oui, bon, on a fait rigoler la prod. Après, on a vu Mukunga. Donc, tout le monde déjà bandé. Quand tu as tout ça, ils attends, sens. Donc, tout ça déjà un problème. Vous avez compris, tout ça un problème. Moi, tu es. Il y a un contrat. 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 Sans ça, il y a un contrat. Contrat de biso le contrat na yé ba contacter ne di wa contrat na yé to contrat na biso ya oui ba faire que contrat na moko yo fait yongo ça oga no commander ni ka boronina le padre ya mukolo mukuwa moko ngai ngombe ya papa Hervé le même yo ça le même mobali déjà contrat fait que pesara mais pourquoi ka date le 25 des besoin de pourquoi ka date il y a le 25 bazo banga ka faire tia ba tulibaya. Pour poser des questions, pourquoi pas faire le 25 à Paris? Pour ça, tout est. Mon jour, on a le 25, on a décalé le concert Côte d'Ivoire, pour pousser dans le mois de décembre, on a les 25 qui vont dans Bercy. Mais tu es là, là. Il y a ça, ça passe dans le mais tu as Bercy à faire un mois et ton dans le mot. Ah, il y a solo. Oh, ma solo, yo. Bon, puis mais biso ba sponsor to keka na sponsor mo partenaire mo beka ma très tonte tondate biso mo to sala marketing na to kita na terrain to ngamo na ko kita na terrain to kiti ba Paris to bani marketing na emo ba bo rekangi to sala puissance sur ba golo ba sa fort golo ça tout le côté c'est un mois 2 mois lelo ba mbre biso mamba francophonie mais to tonne to tonne ça idée ma tu tonne kaka ba c'est fait que ti era obeta to quel son a parlé du peuple 3 fois plein na ko faire Martin n'a parlé du peuple. On dit maga ni kate. Donc bango ne bazo banga to cha bango libaya poto onéanti bango. Bana ba fanatique te ba muki. Ba banga te ba sa calme. To sa bango jemo wana kalate. C'est que libaya ezali le 25. Ngala bina to sa la bango jemo na loba ya solo. Pour bino bongo ba discours na bino après mo zo changer. To beta le 24 échanger kité. Marqué ba sala ba conférence ba bito beta le 30. Mais to beta le 24 échanger qui. Jusqu'à maintenant, on a la page officielle des artistes, on a PCB nos dates. À PCB nos indice. Indice, notre date, c'est deux choses différentes. Les pas de PCB nos dates, c'est à PCB indice. Et bangi c'est ce qu'on bat. Pas à calme. Pas à calme. Oh, c'est la bonne. C'est que. Match à bien. C'est que. Tes matchs, ça bien. On a plusieurs concerts. Déjà, dans mois où tu as comme un soukati, tu as mois. Il y a août, tu as septembre, on a octobre, déjà 15 saisons voyagées, on a continué à tourner américain. Après, on a un mboka moko, après mboka moko boy, tu as la ramené Niger au Kenya. On a un système à jeter au bas sur le côté. Ah bon, bon, bah date alors. Déjà banda quand tu fonctionnes à bon. Faire rarement moi je publicité à jeter au bêta tel jour. Quand tu as musique calendrier moulai, bah date à l'okuta, ou les gens ont date et bêta, mais tu as bon côté. Tu as bon côté. Tu as la raté, tu as musique à visibilité. Faire bêta en musique et tu as passion dans la musique. Bêta en musique pour la passion. Avec la musique, pendant que tout le monde quitte, tout le monde il y a culture, il y a Congo. Alors parmi tout le monde quitte, où est la musique, il y a beaucoup de choses. Donc, avec la musique, il faut la témété, pour la visibilité. Faire rigoler, notamment le talent. La bagarre, le talent est réel, le succès est éternel. Faire un succès éternel. Mais bon, tout le monde est là, blendé, dans le moment où nous avons blendé, nous avons nominé. Bongo chining award tozo na Afrique du Sud bango bazwa bango be bakata ni na trophée moko bazo sala ba nominé biso pe toke na chining afima ko konta ngota biloko ba gari ko konta no afima te afima foko photo fait wana ko biso mo to bisa bango ba cha kombo Afrique te na Afrique gouvé trophée le afima ezaki ba Cora na bien wa Cora ko comparer le wa Cora te non, pour pousser que tu peux mettre la Cora. Cora c'est coup faire c'est bébé nango. Mais yango ne comment faire ezalaka te yango comme afima wa. Cora yango ezongi. Na moni ko tu affiche ba Cora ba nominer biso pe na Cora. Cora ezongi. A Jovi azongi si Cora na yesa soki na nina na Nigeria. Ko comparer Afrique te ozali sanga ya bato ataku zulu ya ba ninga na ba kabela ke ba trophée. Toke na chininga to voter to zui. Ba ba ke na trophée moko azali nominer ba voter ba monter ba souhaiter. Toke na ba trophée so to votera. Ba golo ba voter ba voter ba golo ba no ba ka plan. Pas trop faire le coup, pas qu'on a négocié. Ah, please! Bah, il y a une performance à live. Il y a une performance à live. Ah, il y a une live. Il y a déjà un team qui a live. Il y a un concert rebelle en Afrique à Beta Koleka. Vous avez un peu maintenant, nous avons un peu. Il y a un peu de monde. Comment mon pépé s'est dit, ah, soit au team qui a gagné. Propose à la ténacité, il y a problème pour mon pépé. Ce qu'on va y avoir, exact. Au moins, il pour ces bima. Il y a le roi Miliki, mon bébé. Moi, il y a un concert là-bas. Oh, il y a gagné. Oyoganin, ne pas aller. Oyoganin. Quelqu'un qui a vraiment tindi, gravement, tu as dit, tu vas dire,
bongo zarango lwemba pour les padres yemba ko imana public bilambo tonaranga basanduku standing na yemba ko bien pour les padres ana ba devoir ko pesa bango ba longola te mais bango to longola ngo pete mais bango ba longola mo ndeko na biso Alex aloba kiango alobi ke biloko nyonso fa la sali faire ko sala ngo te mais faire ça nete lo ni bango ba sala faire ko sala ngo te concert bango ba beta tous les ba zona artiste na ba memi na quartier ba memi na maison mère ayana ba nzembo a imposer pe na maison mère mais faire ya na quartier ta na 100 kg bazui car on soit disant chef d'orchestre ba pesi faire à côté ça mèche à pembe na musique ma travail mouton autant ko faire à d'autres tenti akangi su ya zima mèche à pembe ba benga ngo ni sangita akanga vraiment sangita ya pembe lisusu poto ndima akanga nwani wana suka tiriki akanga nwani to ndima e ko na to ndima ai aza vraiment zazu vraiment ba che soko ekendete yebisa ngata yomo o sanga ka o to la na nina makolo mikie to la na autotune poso ko lande fait faut comme muta takuzu abebisa entourage na mais toi j'ai fait ça kitoko muta takuzu lo ça te muta kuma nima ça te ba tout ba muto na mo sinai mo so na mobali nai biso na orchestre na biso basa mungu abasala te o mona ka bango ba kisi njoka amesana ko lembola biso kuna basake ba bondolo ba kisi njoka kanga photo mko yoga bongo photo za nini donc mutu na vie na dena belo wana na ebeke bana perdre ta vitesse au kanga ba photo ba bazo ngapa na yi ba to ba finir ke ba to kanga photo biso zo ka video to ya na ngona internet basa ba lâche ba toro sans esprit au kanga photo ba tina ba finir pas que finir faire tala ba to kanga ba photo et ça ba to ba finir faire c'était lâche toro o le ngote muto tanga na kombo soit disant kangi photo na ba nani oyo yo mona muso mo benga yo vie na ndenge nini ozo na mabele ba bengo vie njo on tika ko koma na sexe na biso mibali te po nzamba cha sexe bana basi siko okoma ko so baninga no bana mibali ole baninga no bana asudra bana abino ba nani abenga ye ayana ba stade na bino yo ebiteke na fête pe mutalo koso ko to fête na kolia baza invitation attends yo sala fête de yo so sala fête anniversaire muni mutu boyo ko na tema yo kolia ay ko mela lo koso nanzala para ba lamba kite na ndangu na biso po to sala fête to bengana ye bengana ta siko soni to bengana ye nani kiti njo to bengana ko siko neti janvier mona ko kokodio ko tela face na ye tala face à Jean-Pierre Kokodio na ba te so Kokodio comme d'abord moi une photo na bango te na na moni aya na moni ka mutu mo ko Kokodio ko na moni mutu mo maladif na moni siko mo so mabe ngeke so ki vie na sana sexe ba na basi so ne so ba te ba ta maboke ba ko kanga photo na muna bango to ndeni apisi mutu kanga pe ka ba photo na balabala ana nda kute to ke na poto kaka na car video na car mais biso to bina challenge ta ki fola na ndaku batu mo bana ba sans adresse ba ndako malonga te ba ngwa vie feke ba ngwa ko luka ba nui via faire donc so mona ka défense et sécurité yaka yaka la ki o gola mutema mama yo apena gola ta comprendre pe na en face solo pe mabe te na comprendre pe na Maréchal surveiller ça Maréchal surveiller ça en États-Unis à Dallas mais affaire à Gauthier c'est ba Gauthier ça sera lombe mobali affaire ya Gauthier oh to ki parata désactiver ba c'est là na tout na ka ki ba Gauthier c'est l'équipe on est investigation et là on soit bon na mime et là on soit bon Gauthier c'est Gaulois sona Gaulois c'est que bino soutenir Gauthier c'est na bien oui kutu d'ailleurs dans 2 semaines biso mo ba Gaulois to zala wana na bengi tous les Gaulois ba renvoyer on dans 2 semaines Gauthier c'est zo yana ba document ya Vivendi azona ba document ya disque d'or po ba ba yaka na linzanza mais Gauthier c'est zo yana ba document ba ba organiser ba sali capture ba ndenge snap a certifié qui ba bimisi ba yaka si certifié sikoyo na dossier ya disque d'or ndenge nini keni piana a secrétaire ba CD ebele na ndaku nai soki ba teka vraiment ba CD wana ba fanatique da bango ba somba yango ndenge nini keni ngo secrétaire na plus de 100 et quelques CD ba liquide disque bango moko na bana ba tuka ka disque moko négocier côté ça solera pembe on sala be asa journaliste d'investigation siko bano tout ba finga affaire et ça kangisa na maman moko bo molo za passa ya PNMLS na miki et si déjà to ba kangisa banane pour ya dans passa PNMLS to yebina biso ga ye passa PNMLS na nenga miki to yebina biso na États-Unis so yebisa nga nani esi apporter bango plainte to so mona bango tout après to basaka ba sortir mais tellement batanga ma faire ya ba bomba tende biso to tanga koma muté poto fula e bonga balingana tanga koma na fula bango ba ke luka plainte soko ba ko zwa ngote ti to ko siseti na se kombo ya te ya ko mara papier to nyata mafu papier ya solo papier il fallait aussi la roma papier yo to tanga ba koma ba artiste wa bo asa solo makam na so mona ka banganga ne bazo bima comme ne kanani so ki camionnette mbola mutaza na problème mikuwa na problème mukongo mazo ko luka makam
so batindi ko ka kufi maladif la zolo bana yo nganga zongisa mutu na yo ndenge ni yo kana kombo za mutu mvuluzi bosali mpaka na bandala so dizanganga so atinda ka ye afingele ba via wenge mais au moins bakangi ba photo pour ba pesa $700 ya soin ya zwa ka medico azwa ba soin to yebi batona nyonso ona ba pembe na ba tala bango nyonso ba maladif mona mutu malada mukongo abela malada mikuwa yo ka pembe ya pembe on fera vérifier on va vérifier gouver tanga finga batu bo mutu aloba maka sankaya ki pembe na biso po atiela mutu na bango poison bo vérifier yango eza ba propos diffamatoire bate belé ba lekana ba finga ba faire eza ba propos diffamatoire est-ce que tu portes bango plainte au moins na tata mukolo soit disant journaliste aleki na TV bi faire zonga classe bakangisa ye patrimoine le rôle à faire au dîner na TV bakangisa ye eza ba propos diffamatoire ba ko finga faire butu na moi au moins ko test ko faire à mobali et ça ne peut pas ici et ça au biso to message ngo déjà ba ni ko finga faire bana 2008 so 2005 tant ka longue maison mais baba ni ko finga ye mais ba mi ba tout monde a propos na zakaya lo bango tout monde a peine de quoi comme ça ya face à Gauthier c'est abiba ka ma faire ina na c'est ba fundi ba biloko bino sko bolo ba yango c'est ateni pour bazali na débat ba mi balé na plateau ya bosolo comment ba ko kanga moko batiki ye au moins côté ki mobali ezali au moins côté mutana ba nerf solide ko le ka faire rater pour ça yo ki pa mama ba te o kanga Gauthier seite ba tuno nyonso ba fingi na ko ba artiste ba komisa kofi le roi papier bata clan wenge kutu ko lobate jibe na weka kutu ko lobate ba komisa ba ko lo lote on dirait ba sale lote na musique ya Congo pas porter ba ko plainte ba ko sala ba propos diffamatoire so ko sala auto sala za ba droit de réponse pour bango ba bandaka oui sur il na bien la défense et sécurité les attaques des défense et sécurité bango so ba bininga na yi ba on ba sala attaque so ba se bele menga la ngam hôtel na beta bango télé belé ngala ngamo le beta bango donc pour te dire to banga bango te balakisika ke ba faible d'esprit ba yuma ko finga Gauthier sei o matisi Gauthier ko sakana tenga pona nga Gauthier to zanda dans 2 semaines to zana yi fait rigoler soutenir Gauthier sei ba congolais bazo soutenir Gauthier sei ba lingi musique à lokuta te il faut être clair ba congolais ba li ba mise mitote comment on construire nyonso oyo o visa nyonso oyo kanisa mena lokuta na mensonge mais le kanisa e kanisa te Gauthier sei lo kanisa biga ke a sala ba investigation sur disque don na bango est-ce que o sala ka certifier na SNET pour teki to comme na sei o ba pesa o ba certifier na disque d'or abi azolandela ngo azoya na ba preuve o zo loksa ke basa ki certifier ezate pour ba sombaki eza pour na boy o yemo ko Gauthier sei a komemela biso ba pembe dans 2 semaines encore eza sous audience publique ayape abanga taya papa baka oh qui parti ba avocat té Gauthier lingi confrontation directe Sili Malouba ah na peut-être pas la gola mté ma belle tu la sentir tu la sentir pas la peut-être la gola ça pembe mais pembe on a ndélengi eza pembe Gauthier ça na biso longo OK donc compagnie dans 2 semaines nga mona ozana lindala la nga ba gola to ozana ba kangi Gauthier sei ba ko kangete na to na pays de droit état de droit apis ba avocat ni ba osambelila yi au moins ba avocat ba osambela yete wa ba avocat mitema mabe ba avocat mayele yo moni ba avocat chanana baleki côté wana baleki ko o boko tra ba avocat malonga bino boko funda mutu me bo notifier te il fallait tinda ba avocat ba ke de ko vérifier ce qui plainte ali donc pour na bango faut ko kanga ko mimi mo boloko donc pas seulement mandat d'amener o me ba lukia ki côté ba lukia muta kende yemoko na lobi yemoko so kende na lobi abunga ho bi côté ça ko banga bango afini yote eza débat na kata plateau bino ko sakina muta opesa ba argument na bino ye pas ko to défendre ba argument na yi so ba kangisi côté ote mais neni bo kangisi côté boto bangani ba bomba ka minna na sa mbetu te lumière esani c'est la vérité côté c'est ça côté pembe to def to zana ye Gauthier sei gaulois Gauthier sei na lobi o za gouverneur ba gaulois ma za gaulois aza gladiateur tous les deux bito to za partout bino boze belé ba on est baza partout e belé ngelo banini boza na za ko pede baza partout mais ba gaulois ba l'équipe bango ne belé pe na partout surtout bino ko bandela ba pede baza lemba ba pede baza
tokengi ringi ba PD baza na poto kutu ba PD to fingi ba PD te mais to biki bazala pas partout pe bazaka soutenir soutenir na ba communauté na bango ba sala wana o ka biso communauté gay na bilamba na bango na ka oya ba tantine oya mama chérie mon frère yo ka pembe yo ka pembe parce que ba bilamba na bango ba la tara bolo ya mama oui mama ba bilamba ngo oya ka obipere biso ba to francophonie o mona ba fungoli ba bouton o eza dior féminine o mona bouton na gauche mutela plus pas ina tie abangi te ina pour le bien monter sur ça qui fait mais ça qui des scandale nga fait blanc que le chat ina basta baza ba éducateur yo mona te na ba Amérique ou mona basta ba tout ba tcha ina na ba ce sont des gays na yebi ngote pe ba ta ka ba couleur de thé o ka violet orange vert mona bleu pe ba singa na monti na maboko na ko bina kako toujours moi écoutani pa que fait na fali ba solo lui aussi kande yo to tshela artiste monga na tanga komona ite ya ba solo na quartier la tête baza ja na quartier de faire dominant faire na 100 kg chef bazu car ba pesi faire na piano nzembe bani na piano ko fa fani deva piano atindo ke ni pharmacie faire sali nzembe comme insecticide posa ngunga bomio pouf ba kuta na ndenge ba faire na mission local muta oselo débat mission local abeta na quartier la tête ba bien quartier la tête international wenge musique à 4x4 international sikoyo obetanga na ba orchestre local déjà musique non so que traverser déjà ba frontière na ba horizon mususu yo beta ça déjà musique internationale bien faire la musique internationale musique beta déjà na ba Paris et beta déjà na ba Côte d'Ivoire et beta déjà na ba Abidjan et beta déjà na ba Brazza ça musique internationale musique local ça muto so tourner kaka localement le quoi ba mundibu asa local yo apembe ah sika mundibu asa matadi kuna ah tu ça la pierre na matadi ye partout kotambola bagola bazebele toyebisa ki ye mpiaka na mpiaka na ole la challenge ali pia kanda okuta na mondembo azosa nzembo na ete bimaki déjà asili asili makasi naoki mokonza wangila akitina bandal te yefo ndolo kaka pardon na pesi mbotre ba tuba talinga yi plus 243 89 54 36 918 aux gouffre les Gaulois Caroline Lissi qui depuis Afrique d'ici na pesi mbote na pesi mbote na Majoli Kweta talinga yi na pesi maman Fanta Fofana talinga yi na pesi mbote na batu bozali et belé goté sey nous sommes derrière avec toi ozaki na débat na mutu OP a déplacer ki ba propos na ye partel go porter plainte de donc faire za mobali to yebisa bango ke balaka bana basi bokomi ko luka actualité na sima ya goté sey ils sont pas bino. Comment beaucoup mieux que actualité même n'est pas à Gauthier. Soit disant plutôt dans un mounene, soit disant plutôt dans un danger. Mais Gauthier c'est aussi sont vraiment bien à parquer on a tout ça. À quoi ça va preuve? Vous avez la preuve. Atine moi tu vivendi. Vidéo ya. Papa ça on va tiens on a beau solo vidéo vivendi. Nzora bango tu passer na epoxy so epoxy. Ozo ko ça biso vivendi sport. Bon, on va faire un bisou contrat. Mais bon, on va faire un contrat. Quel niveau? Ah, écoute, le monde qui a ma musique, le monde a rayé. Le monde a rayé. Le monde a rayé. Il y a habilité. Le monde a rayé. On va lever les rideaux à faire. On va Jean-Baptiste. Bétan a ouvert, il fait clôturer. Par contre, nous sommes là. Vous comparez Bill par rapport à quoi? Alors, bah, oh, et bah, les cas qui m'a mis ça, nous avons mis ça, nous avons fait. Nous sommes venus à l'image. Oh. Yemo malobana kangaye. So comparé Bill na fait na Claudine Lonzoka. Yebisa ngata yo mo vraiment. Na bato maboma ba komi oboma bato na bom na kipesa ba pesa ba zakuna. So yo sanze mo diki. So sanze mo contre terre je suis tombé andi putu. Okobali sa bango ndeni. Atala kuna chanter. A plus pas mo na ke faire ko gagner bon ya ko lemba ko faire te faire ko boka ko ayi. Pas bimisi mo ki. Bizorbi. Aki fuele la kanyang. Yangabor. Babi na ngo basa ba changer bandango na bango. Kasi le so ba onena ko yema makasi agobwa ka makasi. Pe akoyiko s'imposer makasi. To ba ki respect s'impose s'imposant. Ke ba joso ba faire go la zongi. Azala ki déjà faire go la zonga ni fait go la zaki déjà. On m'a coussé zaki faire to ki faire été. The show must to go, zaki faire to ki faire été. Ta pose question. To beti ya on a femiwa. To tout ko perdre ndeko na biso mais to ke to beta plein. Zaki faire to faire été. Qui faut aller, ils ont fait le vérité. Quand tu reçois bien, maman Denise, ils ont un marathon.
Bangwanti lobeza la kapona marathon teza nani. Toto soki na ba vita imaneza nani. Bino ne bolinga bo sous-estimer bo la mo faire ça na musique, on to pas ça na musique à Congo. Il faut que ça bino que faire la fait peur. Il fait partie na bateau team de la musique à Congo et que le projet de dynastie fait peur. Bato bazo banga projet de dynastie toza angana bato pe ba osangisa bande na ba koyemba. Mais ce que mo benga soleil, ça te pour soleil aleke na koyemba. Il faut benga Gibson. Bobina le boulou bobina na marti. Yani kaenga mone invisible na pese. Oh qui douleur. Pena kufa, vela nga filmer matoto. Pena kufa, na pesi DG Blaise Mpolo ako tala nga sikali. Blaise Mpolo. Na pesi mbote na Blanchard et tous l'américain les plus propres. Ako tala nga, na pesi mbote na bato botali nga bozani ebele. Ebele. Kotisa lié. Tina ngamba bazawadi. Mutara na on a qui vraiment na Javel. Na dake permanent na balusi bako so ça ma kwanza ko douleur ko ke kufa la boli mon paiement à 2 heures de merci. Merci beaucoup, c'était gouverneur Gola. Il y a Gola mutema mabe. Il y a mutema mabe. Merci à Marichal et Souveiller ça mon colo restaurant Yoroezo. Merci beaucoup Nayo. Et puis merci beaucoup na Code Mondial, il y a Willy Moucheni, notre vieux Atika Balé qui n'était. Merci beaucoup na Code Amboka Willy Moucheni. Merci beaucoup. Na Tim Kasongo, le patron lui-même, Tim Kasongo, je te salue. Na Pessi Ombote, Tim Kasongo, il mardi à Kolongo, la place. Na Kolongo, puis bon, on a na Longwe. Patron ko sarate, mutamong ko sarate. Dès qu'il parle de Kabutu, patron ko sarate. Merci na T4 Trading pour nos autres téléphones nanga déjà lelo. Merci na T4 Trading. T4 Trading, merci à toi, merci à T4 Trading. Bana Kinshasa, aux Asie et Europe, pour faire sa confiance na T4 Trading, ils ont une agence na bino ya monene ya douane et des données biloko na bino nyonso et puis en sécurité et comme la bino tina banda ko na bino pour faire sa confiance na T4 Trading, place sur ba frontière ezali banda lufu. Mata di bon mamwanda Lubumbashi Sakane Tina Nzela Bilolo pour sa confiance na T4 Trading. Merci à T4 Trading, le patron Chim Kasongo lui-même, le patron d'un peu sur Mbote. Baitou Balinga Ginga na pesi bino énormément Mbote. Na yebi ki Nzambe a prêté son corps vite au Kutana. Prochainement, bye, à la prochaine. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.